73 ans du jugement de papa Simon Kimbangu, la condamnation à mort. Et bien, cette date historique est dédiée à la grande chorale des dirigeants, comme vous le savez. Et bien, elles sont encore là. Elles chantent. D'ailleurs, vous pouvez écouter leurs chansons pour accompagner la sortie de papa Mfumambanza. Papa André Mbenza qui a Ngani. Voilà, il est là, en chair et en os, papa André Mbenza qui quitte le temple. Et bientôt là, ça sera les honneurs, comme nous venons de le dire, avec le mouvement social de la surveillance kimbonguiste et la fanfare kimbonguiste. Mama Julia. Muito obrigada, Papa Ndala. Bem, a humilhar do dia esteve a cargo do reverendo Francisco Mpaka, ele que é o presidente delegado do Colégio Executivo Nacional na República de Angola. Leu-nos os seguintes livros: no Êxodo, no capítulo 20, versículo 1 a 17. Leu-nos também no livro de São Mateus, no capítulo 2, versículo 12. Bem, é bem verdade que estamos aqui em Camba, Nova Jerusalém, na continuidade das festividades do dia 12 de outubro, data em que comemorou-se o 73º aniversário do desaparecimento físico de Papa Simão Kimbangu e o nascimento milagroso de sua divindade Papa Simão Kimbangu Kiangani. Bem, como estamos vendo nas imagens, este é o grupo da fanfarra quimbanguista, em sigla FAQui. Acabamos de acompanhar a saída do Papa Conselheiro Direito, do chefe espiritual, Papa André Mbenza Kiangani, ele que acabou de sair dentro do templo sagrado de Nkamba e já encontra-se de frente à residência do chefe espiritual para assim poder receber a honra que foi preparada para o dia de hoje. Papa Ndala. Incessamment, ça sera les honneurs, comme nous l'avions annoncé. Papa Mfumambanza est déjà devant la résidence, assis dans cette chaise confortable, et bien préparée pour lui. Et bien tous les fidèles également sont là pour suivre cette partie des honneurs. En place, reste sur place. Musique, garde. Gardez-vous pour les talus. Salut. Pungi nanti tu suka datang. Batata ibama jambo tegeto oui tukole beto beto ete o kombo ya tata ya mwana petata molimo sana tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge baoti kote ya biso wana nde bilei na biso bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba mpe programe nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda lori tosalaki effort po ete bacoupe to remise ya
makutu ekoka kosila mathematically programme na biso batambulisi tokoyokela ngo epai ya tata mokonzi ya bule ye moko ase alobelaki ngo ete ntango tokoyaka awa na kati na Yelusalemi biso batambulisi tozalaka presse te pamba te mitindo nyonso oyo tozali kosalela nguya nde tozilaka yango awa ngo tozala presse te ndenge tata mokonzi ya bule akoyebisa biso nde wana tokosalela tozali kozela baprogramme ya tata molimo santu biso awa tozali kozela liloba tata molimo santu tokota na misala moke moke awa na kati na Yelusalemi ezangi te surtout biso batambulisi fete tokomona ete esili nsima na fete mwa mbindo ya moke moke ekozanga te yango biso batambulisi tokozalaka ebele biso nde tokopetola koline oyo ya mbanza na kati tempelo bisika nyonso wana mwa mbindo ekoti amo tolongola mbindo nyonso wana kino kozwa programme tata mokonzi bula kopesa biso bato tikali bavolontaire kofanda moke na Yelusalemi tokota na misala surtout mémorial kuna batechnicien bazali komipesa mingi po ete fondation ekoka kozipama malgré makambo mosusu ya mike mwa kokoso ezali kasi tokolonga kaka yango tomipesa mingi misala ya lingomba kolona mpe kobokola tobosana te biso tomesani na bilanga totikala kolona nanu lona ndengeli ezala mayoka loso madesu oyo bafunga mbanza papa dalunganakanga na banda matango nyonso ete sanza ya octobre biso awa na Congo Central sanza nde yango tokolonaka mingi soki toloni avant milona mpe kobota kitoko yango biso tomesani na bilanga tokota na bilanga kobokola mpe ndenge tozali kosala mingi tozwi systeme ya kobokola bambisi ya mai kotia bamazipa mpe kotia bambisi ya mai topesa na sala nyonso wana mbanza bandasenga ntango nyonso eke biso mpe bakolo mabele sokomoni ete esika oyo esengi okopesa na moninga po ete asalela elanga to kotia ezipa ya bambisi na motema moko opesa ye kasi yambo opesa ye boyoka nanu mabele ye moko mabele bayokana nanu na famille nyonso ezali komonana ke surtout na likambo oyo etali mapangu awa na Yelusalemi likambo ekobandi komonana awa na kati na Yelusalemi ete lopango moko eza kotekama na bato misato bato mine ezali komona tozali komonana eza komonana faute analika na biso mpe bandimi parce eloba ete kozwa lopango na Yelusalemi po avi ya mokonzi ya bule eza boye te ata mokonzi ya bule moto akolatisa yo ke sala boye soki omoni mpe eya droit to mokolo mabele aza kotekela mabele
tuna ndo hapa tata mkonja bule kasi yo tunite boyokani ale yo mbongo tango kozonga epa tata mkonja bule wana pote nani tubandi ango esika wana malamu tozwa mayele ezala pe elanga okosala ifo tata mokonzi ya bule ayeba tango tata mokonzi ya bule akoyeba akobenga ngai papa mbeza tala muto salela boye ngai nalandi mingi toza komona osali elanga ekoli eya ndroit ye bon kosimba lisusu te ubia kotikilo parti moke nyonso ye azwi oyo ezali zamba na ngai donc esika wana malamu mpe yokani malamu mpe mabondeli ndenge tata molimo santo azali kotinda biso tobosana te mabondeli nde ekolongisa biso mpe ntongo nyonso tokozalaka na ntitsani ya batata na bamama mpona kosomba mwa mazutu kosomba mpe mwa sukali esika ezali biso bato ebele tozali ata tomemi eloko ya kolia kasi na ntango mpe eloko eza ebele kolia mpe eza mingi eza boye te omona ngonga moke eza boye biloko esilela yango tokosalaka ntitsani ntongo nyonso kuna mpe tokozwilaka mwa moke ya kosomba mazutu mpe kosomba mwa sukali to mwa mpioti oyo eza korenie mikolo oyo ndenge kaka okokeli moke oyo nzata nzambe apesi yo yango nde okotya na sani ye moko azoyeba ndenge nini oza kopesela lobi ezalaki mpe ndabike batata na bamama bana balongaki baresponsable bongo lelo kasi obi tata mokonzi ya bule atunaki ngai ndenge nini batata baganyenga ka bobozelaki mokola bato bokosamba botolaki te lobaka solo yayaka totongelaki nde mama ndako bana mikili misato batongelaki mama mwilo ndako mama basa neglige tolingatika nini mokolo monene nde tolokota bato mokola misato bato misato papa eza kilo nalinga batata nzambe kolakisa tata molimo santu soki osalilaka mabalamu mabe eza te oyoki bamama mpe soki basongisi lelo eza mabe te wana bakobeta bino mbata ya bolingo mabe eza te esika wana te batate mibimba boyo toyebandaka na mikolo wana samedi lelo nga bamonaki ke nkuba oyo bozwaki panda une semaine na bamama yango elobisaki bino lobi ezalaki 4 jours te une semaine tika naloba tosilisi bwetongo lelo okombo tata mobe tata molimo santu amen. Pour les saluts, ça, minute. Main, fixe. Bande ko bala
À Bruxelles, à Paris et partout à travers le message de Papa Mpumambanza, Papa André Mbenza Kiangani. Aujourd'hui, jeudi 17 octobre 2024, ici en Cambra Nouvelle-Jérusalem, au berceau du kimongisme. Eh bien, tout a été dit, comme toujours, vous avez remarqué que Papa Mpumambanza a commencé toujours par nous exhorter et surtout à nous demander de persévérer dans la prière. Tout ce que nous faisons, quoi que nous fassions, où que nous soyons, eh bien, la prière, l'unique arme